mwana ya Nana Ketchup oyo azalaka na Brazzaville, bon lisolo na ye ebandi ko betama, la fille aînée de Nana Ketchup. Monikel te, mais mwana pena veut dire ya mwa mokolo, ok, donc avant ba Marco Sins. Alors lisolo na ye betama te pona nini, lisolo ebandi ko betama tango sozi ya Nana abimi, ba sozi ya Nana bakomi komonana, bakomi kokoma de plus en plus célèbre. Moko oyo asali actualité récemment ye oyo likolo nanga awa oza komona ye. Alors ye azalaka na Kinshasa, azalaka na Brazzaville te, ok, bato bazokanisa ondire ye wana, mais oyo sikoyo azalaka na kin étudiante na Unikin. Bato bayebi ye asalaka ba video, aza na ye sozi ya Nana, so beti sozi ya Nana na TikTok oko mona ye, ok, mais sikoyo e empêché bato te bakanisa comme ça ata mususu yende mwana la fille aînée de Nana Ketchup oyo azalaka na Brazzaville oyo bato balobaka nga avant basozi ya Nana babanda kobima natikala nanga koyoka lisolo wana te. Alors tant on a yoki yango na abi bon nazo croire te, mais quand même bolinga na bino ba masola bongo yango nde bo partageaka, et c'est pour cela na beti lisolo, ok, ça reste à vérifier. Ce qui ba affirmation yango ko continuer kaka, ce qui tokozwa ba détail ba précision et ainsi de suite. Ce qui peut bango moko un jour ba ko décider ka ko lakisa ye en public, ou bien ye moko bon ako admettre yango publiquement wana lisolo yango tamso ko sala actualité. Bon toyambi mutu mususu ya sika na media ba miniature ba bordure ba nini, donc ndenge ezalaka kaka, ok, donc jusque là eza na yokaki et puis na beti lisolo. Je suis masolo ya Jonas, numéro na nga téléphone yango wana. Oza na problème technique ya réseaux sociaux, olingi o booster, oza na mbongo na yo, olingi vraiment oumela te babanda pe kotala yo, oyebi déjà kosala ba vidéo bien, alors je peux t'accompagner nazwi part nanga et puis na accompagner yo ndinga ko booster kosala soki pe nyonso kozala nango besoin, ok, nga moko na kokina décanter ba problème technique na mususu tel que ba monétisation, bon ba paramètres à sécurité ba mambo belé y compris visibilité, ok, na ndenge na nga moko ko partager biloko na yo, ou bien ko tangisa yo ko combler ba lakine, ou bien ko booster donc na ba plateforme, donc na ba plateforme wana o tchembongo na yo ngasuko na aider yo na ba calcul ba bilo mo bongo, comme ça o travailler na perte te. Je suis là lukangai kozela te na koma très occupé nde o banda koya ko lukangai, ok, pour l'instant na un peu de temps, mais nde nazo luka mbongo na futi saka. So za na intention ko futa te ko benga note,